Salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait moi bah, jour révélé. Donc, on a eu vraiment temps et à ça la live. Alors, moi, bah, occupation pesera toujours. Hein. Vraiment, na banana coupé ça bah merci belé puis na ba abonné nanga merci beaucoup na bande connaissance besoin qui temps ya quoi souhaiter nga bah joyeux anniversaire. En tout cas, en tout cas, bah, me révélé. Donc, je n'ai tenté pour nous la live. Et on a eu moins espace pour essayer vraiment d'occupation belé. Alors, actualité oyo. Donc, pour la bande de connexion, tobo sali parce que tobo sala kate tous les jours, chaque jour na communauté na biso, il y a toujours na ba nouveauté et yaka. Bonjour maman Silva. Donc, ils ont makambo ebele toujours et yaka tokobo sana makambo janité. Donc, nan aussi c'est un comme il faut te. Donc, jani pendenge zawana bato ba provoka ki liwana ina no bakangamite, la brine na ange na no police a oki vection na bangote. En tout cas, na évité pour la bato mususu, mais pour na dans le banet nga personnellement, na rozala na calme jour tokoyoka. Ange parce que ye azali moko oyo asonisaki notre légende artère na biso papa na biso oyo azali kopesa biso vraiment ba joie na ba rôle na ye donc ange na miniti oyo nanu aza nanu porté disparu toyoki nanu ange te tozala communauté ke ya kobosa na motu pesi jani azali. Bonjour maman Nana Love. Place aza emso amona ke ote ba bosa ninga biso to bosa ni internet na kotia biso te menatenga personnellement na ko bosa na ete po to za communauté moko ba biso bazaka bata be émotion. Mais nga vraiment personnellement na za moto émotion te parce que photo yoka ange to yebi suite à ange te ange akenda wapi est-ce que ange peut-être police a bengisa ye par rapport aussi à audio oye vidéo automona ba voisin ya nani ya la brique ba filma nyo surtout on est très important parce que toza na batu musu ba mema marana na luyenge ni kamso ko ye ba moko makambu show non merci beaucoup pour la baker alors ils a ni kambu show te mais ils a ni kambu ndenge za wana surtout ni kambu ya ange makambu sala jani un peu na comparaison wana inani na méfiance wana jani fai na poto azana bana combien. Parce que na Kinshasa so tolobi bana oyo bo pesa ki bango ba 500 €. Donc bana ezala ba oya mikolo, ezala na ba oya ba leki. Bango nyonso bazwa kimbongo ndenge moko. Papa Devos sur 2000 €. Jani fai na Kinshasa aza na poto awa bana oya poto parce que soko lobi que non 2000 € c'est que la brine na yebi mwana oya sénégalaise. Voilà, yango moni eloko na zongi papa Devos. Parce que comment se fait-il yo ça ramakam na ba sentiment yo yebite que Jani abota la sénégalaise parce que tant bino ba misusu bozo ya bozo parler sur bana ya la brine mais bobo sani que ça quelque part sans ya Jani za na poto moi na wana sénégalaise yango ce qu'on a ina tuna hein bonjour maman Natacha papa Devos 500 € ya likolo parce que Jani na la brine baza na bana 3 donc ceux qui ont payé la brine moi na la brine 2000 €, c'est que ba yebi donc nani oyo nani Victoria ayebi yaya na yepo moi no Jani abota na sénégalaise aza mukolo ya moi na la brine moi na même so boza ba 15 ba 16 ans alors ce que papa Devos 2000 € pesi la brine donc la brine ayebi moi na la biso oyo Jani abota na étranger sénégalaise donc la brine ayebi place moi na wana azali peut-être 500 wana yango parce que il faut pas bosser la makambozo sala bana nyonso tout baza na droit o etangami bana ya Jani siko parce que pas de voix yo zo koloba bana Jani na moni on dirait yo zo bossa na makila ya Jani o Jani abota na sénégalaise peut-être mbongo wana oyo pesi la brine 2000 € na mwana sénégalaise aza na 4 parce que aza papa na ye parce que na moni nga raison te oyo bino bokamata opesi la brine 2000 €, bana na miso ya Kinshasa bazwi 500 siko awa na la brine Jani abota bana misatu to Jani abota bana 4 soko siko lobi te misusu ya boya bozo sa makam na internet tozomona bino na internet la famille aime vidéo parce que peut-être pour na information ya batu mususu bozo compter kaka la brine ne mutana bana na poto na Jani mais c'est faux. Jani aza na mwana mususu ya mwasi o aza mukolo ya mwana la brine ya sénégalaise wana
yango parce que il faut pas bosala makambo ozosala bana nyonso tu baza na droit oyo etangami bana ya jani sikoyo parce que ntango pas de vosi yo ozwa koloba bana jani na moni ondire yo ozobosana makila ya jani oyo jani abota na sénégalaise peut-être mbongo wana oyo opesi la brine 2000 euros na mwana sénégalaise aza na kati parce que aza papa na ye parce que na moni nanga raison te oyo bino bokamata opesi la brine 2000 euros bana na miso ya Kinshasa bazwi 500 sikoyo awa na la brine jani abota bana misatu to jani abota bana 4 soki sikoyo olobi te misusu boya bozosala makambo na internet tozomona bino na internet la famille ebe video parce que peut-être pour na information ya bato mosusu bozokonte kaka la brine nde moto aza na bana na poto na jani mais c'est faux. Jani aza na mwana mosusu ya mwasi oyo aza mokolo ya mwana la brine ya sénégalaise peut-être koto na divorce ozobosana te ke non mwana wana mpe aza na droit ya kolia mbongo ya tata na ye nasi j'espère que divorce yo bombi 500 euros ya mwana ya Jani Fay oyo ya sénégalaise j'espère bino bato ya théâtre botunelanga bango j'espère que bobombi 500 euros ya mwana ya Jani oyo abota na fi wana ya sénégalaise parce que omoni yango ozomona kaka yango nazobake non même nani oyo papa na biso divorce osala makambo na basentiment na baémotion en plus baopesa bino baconseil mais bozolinga même pas omoni kaka ndenge osali démarche ke oluka mwana la brine okoluka mpe mwana na biso ya congolais oyo ya sénégalaise wana tuna mama evala parce que evala ndenge aza na émission mama evala alobaki bien Jani aza mutu na ye ndenge eza wana akosala mpe bakoyeba mpe mwana wana place azali kinali peut-être tokocharge ete bamama toza bamama il faut pas kokabola oza te ke bozotala kaka bana Jani parce que 2000 euros wana yango nalobi peut-être 500 oyo ya likolo ezali ya mwana ya sénégalaise peut-être la brine msu Jani apesa ya adresse wana peut-être yango kokozwa réseau koloba kozonga na communauté koexpliquer biso na pesaki la brine 2000 euros pona mwana ya Jani ya mwasi ya mukolo na poto aza na France mwana wana aza na France azali mukolo ya mwana la brine j'espère que 500 euros na ye oza quelque part na koloba osali ki motema mabe la brine azwi mbongo ya Jani de son vie yango moni famille ya Jani bandeko tozalaki na privé mama Jani moto asengaki mbongo ya salaire famille wana balingaki ata te la brine azwa mbongo ya salaire ya mwana na bango mpo bamoni ke même famille wana bazali kozwa même de vivant ya la brine ya mwana na bango babandaki kozwa jamais mbongo oyo tomona mpe ya mwana moso otindela mwa mama misu mbongo mwa nini non ye kaka mwa ya mwaso raison kaka bana bobandaki koyoka mpe bapeti ya Jani koyoka Jani soki mbongo ale akoti koto la brine na telefone sombelanga nini omakoti na chateau rouge sombelanga semoule sombelanga nini siko mpona ni divorce okangama mwasi oyo asali mbongo ya Jani koleka bana ya na Kinshasa alie mbongo ebele koleka bana na Kinshasa mais ozokamata mbongo ebele ozokamata yango ozopesa na bango bana ya poto on dirait que non bana oyo ya poto baza basufraka bana oyo ya poto basufraka mais oyo ya Kinshasa la famille tout tapoté toza 160 personnes tout tapoté s'il vous plaît ozomona eya malamu te communauté oyo eza malamu te na Congo kuna na Afrique kuna pasi ezali olie bose compatir kuna na pasi oyo eza kuna bana na baza na pasi bana wana ndenge ezana batikali kobénéficie mbongo ya papa na bango comme il faut te moto alie mbongo ya papa na bango eza ye botiaka te oyo te bozotia oyo te parce que aza bana na ye mais osali injustice malgré ata soki olingi okabola mbongo okaboli mpe mbongo yango kaka mabe bango ya Kinshasa bazwi ba 500 oyo ya poto bazwi ba 600 ko ba 700 na raison nini kasi na raison nini parce que oyo ya poto nde moto babénéficie mingi koleka de vivant ya papa na bango bandeko bosala so injustice wana te soki bato baa na Afrique bopesaka bango mpe importance eza teke baoyo baza na poto nde bobi te tozopesa bango importance eza malamu te babiloko wana ya kokabola wana c'est pas gentil ozomona kutu il fallait tosala likambo nde totali tobi oyo ya Afrique mpenza baprofite te durant 16 ans ya papa na bango papa azalaka na poto mais bana baprofite te la famille tout tapote vidéo s'il vous plaît
Salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait moi un jour rébellé. Donc, on a eu vraiment temps et à vous ça la live. Alors, moi, l'occupation pesera toujours. Hein. Vraiment, na banana on ça merci belé puis na abonné nanga merci beaucoup na bande connaissance besoin qui temps ya quoi souhaiter nga joyeux anniversaire. En tout cas, en tout cas, mikolo ebele donc je na tente pour na osala live hein et on a eu moins espace pour esenga vraiment occupation ebele. Alors actualité oyo donc pour la bande de biso misusu tobosani parce que tobosanaka te tous les jours chaque jour na communauté na biso ezalaka toujours na ba nouveauté eyaka. Bonjour maman Silva donc eza na makambo ebele toujours eyaka tokobosana makambo ya Jani te donc nanu tosisi yango comme il faut te donc Jani mpe ndenge eza wana bato oyo baprovokaki liwa na ye nanu bakangami te la bride na ange nanu polisi aoki version na bango te. En tout cas nayebi te mpona bato mosusu mais mpona nano baneti nga personnellement nakozala nanu na calme jour tokoyoka ange parce que ye azali moko oyo aswanisaki notre légende artère na biso papa na biso oyo azali kopesa biso vraiment ba joie na rôle na ye donc ange na miniti oyo nanu aza nanu porté disparu toyoki nanu ange te tozala communauté ke ya kobosa na moto pesi Jani azali. Bonjour maman Nana Love. Place aza emso amona ke ote ba bosa ninga biso to bosa ni internet na kotia biso te menatenga personnellement na ko bosa na ete po toza communauté moko ba biso bazaka bata be émotion. Mais nga vraiment personnellement na moto émotion te parce que photo yoka ange to yebi suite ya ange te ange akenda wapi est-ce que ange peut-être police a bengisa ye par rapport aussi à audio oye vidéo oto mona ba voisin ya nani ya la brique ba filma nyonso to eza très important parce que tozana batu musu ba mema marana na luyenge ni kamsoko ekoye ba moko makambu show non merci beaucoup pour la baker alors eza likambo ya show te mais eza likambo ndenge eza wana surtout likambo ya ange makambo sala Jani